www.potonapoto 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 Mbote na bandeko so ngaka l'ami donvo journaliste c'est responsable nous toujours bien avec les meilleurs sites www.potonapoto.com bazo pola bazo nimate babitala biloko est-ce que on o kokani Junior Kadia Marfil Media les meilleurs ingénieurs du son les meilleurs réalisateurs est-ce que on o kokani studio o na o kokani babi Junior Mtaleki sans polémique sans problème botina ba oba robeta ba mission solo ya bien ya propre oyoki bena son tuna abeta ki wapi mo mutonga boya ni nsi no boya mais Junior Kadia mo boya merci media ba missa piangonde zoua mezoua te merci beaucoup na ndeko na ngai babi Arnold Vuma sasa mega pc ba match sera toujours ki to commence mais pour le ba ni maté ba ndeko na ngai partenariat Congo direct babi ba sasa mo ba Congo na Congo za ko be mok Moko Congo direct. Bon, bah, il y aura toujours direct. Branché directement. Bientôt, bon, on va toujours Congo direct. Direct à toujours. Vitesse à toujours. Mbote toujours, babi. Bao yangai. Bao yangai. Lumière ici, on va lumière. On thème à bibiche. Chane, chane, ba chane. Mbo chane, bibiche. Lourd de bondi. Après, si mbote na blandine blanc blanc. Midi, ba midi. Na pesi mbote là voix chérie na biso na na tour jeunesse na biso pe ya pembe sans polémique sans tâche babi lelo oyo nous avons toujours tout la sabino émission auto salaki na ndeko na biso Emelia alias na retour to tozozonga Paris na kati ya TGV boyo kanoko Emelia ndenga lobi bula na noko Emelia ndenga lobi afingi mutote atongi mutote za masolo la question to yambiye tout naie par rapport n'enga bani ko beta na Paris na lilo oyo par rapport de toyebi wengi ba misa wengi ba zebele de tout monde noke meli alias azobeta toujours na mabiala musika sika kimbangu solo ba dudu base kina ba ndeko na biso abeta ka sente bijak babi abeta ka sente pa frère na biso Clovis Clovis au boyebi lelo nzembo o bino boyebeli nzembo ebembe liwa bijaki abeta rasente kuna ba frère monsieur Clovis to petit bambote ce que vous allez bambote ya trop be équipe bango nyonso o emela zo betana bango wana mais to yibata wenge bazebele ya toujours qui interview toujours no kemela pourquoi bien qui ba monsieur betana wenge BCBGT pourquoi bien ba ministère o ba betana Air Paris te wenge Air Paris pourquoi bien ba wenge ba ministère wenge musica te bien ba wenge ba ministère beta on a wenge 4x4 te parce qu'il y a bete pas JB abete pas wera abete na 4x4 yango to yamba qui est lelo na TGV na biso to tozonga Paris to soana ye to eba pourquoi abenga ki bande côté bolanda image oyo avec Emile alias après tout kana image oyo to clôturer to la sabino ndenge bolandi bo sepel ou bo sepelte to la émission oyo na rat na TGV avec Emile alias Tolan. Tout mon nom aussi ça va comme une nous allons merci tout le monde de retour à Paris. Nous sommes à Paris, nous les bêtis à des gars, match plein à craquer. So les amis kaka nous que Emelia yoni ka ba benga kana ba nous kaka yona mabialo ba mona Emelia mabiala ba mona la génération wenge ka bino bo voyager bo beta et ça faire nini yango ba benga ka bino so on explique biso moi mki merci à toi so ba benga biso eza wenge wenge musique ça la référence ebele ça la histoire
nasi na 4e génération groupe oyo esali masolo la ongi ezaki et Emile il fait partie de cette histoire si bato bazolanda biso eke bazosala ke ezala biso pourquoi parce que nzambe asali ke ezala na biso parce que Emile a un nom Emile aza na référence Emile aza na CV moko eza ya kokuba soko ozwi ndeko na mabia là avec de wenge maison mère asala mpe kombo c'est un bon chanteur bato bazolanda ye mpe par rapport ya baœuvre na ye atika mpe na maison mère et nde babaka l'union fait la force on fait la force là de wenge mpona bakomona bandeko ebele ya baquartier la terre bavivre moi bato ebele baobeta pourquoi pas wenge yango tosalaki système moko ezalaka apeni mais topesa mwa référence ke wenge pusana tovanda wenge pusana tovanda c'est un groupe de gens oyo so na be pusana tovanda nalingaka totravaille na transparence na justice na bolingo parce que eloko eza nanu eleki bolingo eza te naolinga nde nanu bolingo et transparence et cette justice là et moto api abeti concert na ye même atati ero totaki ayebi ke moi un ero na ye te ero na ye akozwa yango wana mais avant nasi bino mo boye bamasa oyo naotravaille na bango moko baoyebisa oyo neni masolo elaki mais moi je travaille avec la justice nde moto ekumba biso esala biso impression osala merci beaucoup Emile Noga alias bato baotalo baolanda yo bamonaka ozoloba bien mais bato bangi bayeba ide wana eutaki nano wapi lelo oki obenga bandeko na oyo ya wenge bo banobeta babiloko na bino ya wenge lelo mpe wenge pusana tofana na kati na miki biso toomona ngo lokola eza lokola basema bale martyr tokola babongo ou pas mais pourquoi pas mais le martyr ezalaki na problème moko ya leadership mais naongi pusana tovanda ya quand même un leader oyo azali kosolanga bato na ndenge te ke wai comme nga na leader mbongo ekoya bato mosusu bakolia te ka nga no leader na kolia to nasala so ndeni nasi na otravaille na bandeko nyonso bamona façon ndeni na otravaille na bango eza nao naza guide mais Dieu aussi a fait à travers ndeko na biso bokuta parce que tant que toza initiative oyo toaki ngai moko yai koluka ngai nokolia sikuka mono sovanda boye fai toluka tocrée tamo eloko na baoyebisi kaka on va attendre le moment opportun jour ekokaki nasi tobandai premier concert na biso na mois de juin tomekaki premier jour pour tuti na obeta concert wana y avait personne bato oyo nyonso nabengisaki baya po batravaille nanga baakompagne nga motu moko ayaki e nakobeta ngai moko bato basantaki oyo ntango mosusu c'est comme si Emile obeta emo mais c'est comme si obeta na 4 personnes bachanter baoyemba déjà 4 parce que nasalaki babiloko moko même ngamonaki étonné mais tosalaki yango parce que déjà il y a la formation il y avait la formation et puis tozalaki déjà Gauthier tala kaka 28 ans de carrière ata yo moko tobetaki ntango tobetaki epuis naye kokutana na madiala nasoli na ye na biyaya c'est bon biso bachanteur so tovandi kaka boye toperde or il faut tomonana esenga biso nini la communication et puis la visibilité wana esenga biso nyonso tomonana na masolo e mabiala liboso neti kaka estce tala nazoma badéception ebele yo mpo kovivre na kaka ndenge bato wana tute nga biyayayaka omona nde totravaille okuta pa abengaki ye basolo nga mpe naye kobenga ye natalisi ye oyo fai natalisa ye lelo toza na bana mal ondimaka te ke apoka mpa aza na biso mais apoka oyebi place awuti na ndenge eloni esali ndo ya koma apoka mais asantaki ke avec Emile alias en tout cas respect eza nano parce que entre biso so mpe respect eza te moye esimba te tobanga nzambe mais tose respecter même atelik na biso asenia grs aza wana je dois les respecter il doit me respecter eza réciproque so na bandi kaka mwa bamarquement esala bien te wana omoni totravaille oui toza na vision tolingi te tobetaka bandele tosuka na banganda tosukaka neti kaka na bato moko boye so ndeni basakanaka mpe na biso non vision eyali parce que Emile ya déjà ye moko akenda bafestival ya minene kobeta na bagrand star lokwa bayusundoko bakasave vision eyali donc tozosala maxi single moko ya ekosala biso 5 titres donc toi bien la vision maintenant qui peut beta bina février awa on va sentir vision na biso eza nini
Parce que nous avons un festival, il fait l'Orasika. Ça fait 4 ans, 5 ans, je n'ai plus fait. Je n'ai pas fait celle sur l'Euroté, il y a Sika. Mais, dans le roi, il y a le roi. Mais il y a la master de la tout Kabola Kouanga, au père, la Bissau Roloma. Avec le Banyang et Belé sur la Landing à la minute, on va message Diamolong et la Kantika Moyokuta. Père, la Bissau Roloma, sur le Lobé à Bouquet, au Cabo Kabola, et non, il y a ben na quoi au lit à moi pour comment bêter la baninga les solo. Na même tabananza là. Bien été. La moana, Monique, tout sali et loco, tout ça là, Maxi Singelo, tout plus en comment. Tout ça là, tout ça fait donc presque 4 ans. Dans l'Iloba Auto, 5 ans en moto, que 6e année. Inspiration de Soama Itan dans l'Afrique ici. Mais on a partagé tout, donc tout savouré, tout paix. Zokoro, il y a pour ça tout vendre. Nous sommes liés mon Mukila, nous sommes Zuma Manzaga, nous sommes Zuma Likolo, nous sommes Zuma Lipende, nous sommes Zuma Lis, nous sommes Matoi, tout Kabolango. Là on a tout ça les locaux. On s'est merci Mini Naba à Paris. La confiance au Bapisso. Merci Mini Naba à Europe. Pour la monnaie, il y a Belgique, Suède, il y a partout à Hollande, chaque dimanche, il y a dimanche. Quand il y a bandal, beaucoup de pongo, moi ça peut me bala pembe. Toujours Betarawana, mais toujours quand on a un coucou, pour te préparer pour ça, na tout vendre. Non, à l'aise. La carte de Toloba. Le tout le monde a bien pour ça, tout vendre. Vous avez trop de est-ce que vous avez permission? Non, on sait la permission pas parce que je fais partie de tous ces œuvres-là. Mais il fait partie, même ma bia là, la maison mère, il fait partie de l'histoire. Mais il y a 4 étoiles. La première étoile c'est Wenge Musique avec CDG 404. La deuxième c'est Wenge BCBG, la troisième c'est Wenge Musique à maison mère. Et la quatrième c'est Emile Elias. Na masolo na ye na masolo mingi ezali ba musika sika ba Dudu Bass ba Kimbangu ko Mabialo Serge Mabiala ba Apocalypse ba petit nanga enseignant na moi ba Mars belé wana tout autre ça na bango ba Rabi. Donc tout ça que na moi équipe moro oyo na Cambodge équipe ya ba expert to be les experts ne ba les experts de Miami jusqu'au toi les experts de Paris on est plus na to vanda donc la idéologie pendant que musique et kemba et vanda tout ça mukembe toujours beta nous le niveau ya kosaranate tout ti ko beta na tour bana tour ba moni donc tout beta na c'est bana tour ba sipeli image ya likolo ba mingi mabe. Donc le projet qui note Zali les experts de Paris, les experts de Paris. Tout le monde a Roité, tout le monde a Thierry Mogratanate, Bazawa, Thierry na Roi David. Le mouvement, c'est plus de fan dans Bango Bende. Lamine, comment la vie? On le va m'inviter. Là, si on place la Zali, tant que vous avez l'eau en ligne, ni Musika Sika, ni Mabiala, ni Cambodge, ni Apocalypse, ni Envie, ni Moutoutas en arrêt un mouvement, Bengani Bango. Rien. Nous avons Bengani Moninga Zati. Tout ça, il y a un boulot, tout ça, pour tout sauvegarder l'image de la vie, pour un respect de nos épées. Na katia musique malgré les lots tout côté na ma difficulté belé musique congolaise les obéta na ma photo awa mais tout comment il trop musicien comment il trop mendiant musicien comment il trop netikaka en fait c'est seulement en place mo document ba osarana bato ko comme so ba osarana mais ba ko osarana bino pourquoi parce que to kei na likambo boye mais place aux anda ko na bino tala nda ko oyo tongi oyepe o participer dans sous na décor à palais, moi couleur, ou dans mon flair. Car il y a un qui d'abord. Tout n'a pas au bout d'un labango. Pourquoi Bazate Bayoka pas besoin de réponse. Pour un zéro, on va dire. Il y a même des choses dans mon maman. Mais, surtout nous faisons la contre boule. C'est lui qui n'est pas avec nous. Contre nous, idéologie à Moana. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous.
dans la minute oyo bazana ngai oyo bazana musika oyo bazana mabiala yango nde baza pour biso donc bazana biso c'est ça merci. Ouais, nous alias tout le monde est Kaluchi butane ba wenge daki kamoko noko bongo na comme évangéliste le la zongeli ndule pourquoi les loko benga noko te bobetana ye boza ensemble. Ouais, plaisir à tout le temps même sûr que na banai na ebise to benga ibatuni aussi et Kaluchi faisait partie aussi à bateau na sala qui appelle pour tout ça la renforce à Olingi mais ceux qui le Kaluchi pas zongeli avec son musique pourquoi pas ceux qui ont ça la plus force pourquoi pas donc le Kaluchi c'est mon frère donc dans Rolingaz dans la ville place à la donc on sait que il y a pas polémique ça on a goûté pas et puis dans le sens que c'est tout ça pour avancer il faut tout avancer pour toi on a un projet toi on a une ambition là si on a déjà tout ça l'interview on s'en attend tous ces concerts que tout de suite déjà parti qu'un concert à tout un sur le voyage sur l'Afrique alors tout ça pour ça tout avancer et nabi qui a parti il y a temps aussi de nouveau il y a poussé dans tout vanda vraiment nabi qui m'a rebellé il y a bien il y a passé une zamba on a remercié vraiment pour nous soutenir biso pendant na yo moko parce que l'autre on a site il y a confiance on a vu que le lopé pour tout vanda sur le bimi mutabo on sent la première exclusivité il y a poussé tout vendre aux ala site ya poto na poto la mine parce que je suis vraiment très reconnaissant on est sur ça pour la biso ta ou la biso wa on a d'arabiso partout place nous surtout que nous en sur la mine encore une fois merci pourquoi pas on a beaucoup de tampons aussi pourquoi pas la BBC maman la jumelle tout Loris la congolaise aussi ça aussi les Arazou Mavambu aussi bienvenue Makanga aussi moi vraiment te belé et belé Martial sans oublier Tubingo donc Bandego baza moi belé Pico de Campo je sais qu'après ça le leader promoteur tout ça une association au Babini Congo Seben où je suis la peine qui non je suis la makasi ne suppos et donc sa musique congolaise ah on a pour donner les Zalaki vraiment encore une fois merci na bana poto merci mini même na bana Kinshasa on va zo benga biso vraiment toujours bana pe disque bocha biso ba maboko toujours ça la disque o biso moko na force na biso pourquoi pas na Mauka Basile na Trésor Kitomba na Gati Mopenga le boko droite bazali vraiment ba o le bazo valse 5 @lias théologie dans petit valse 5 @lias oyebi donc plaisir à toi vraiment encore une fois merci na bagelo VIP, Lido VIP, la blonde, moi c'est ça fait ça que les belés, mettre la biso pe go Speedy, aussi mettre Choramboma, aussi Bobo Vandam, mettre Bobo Vandam, aussi mettre japonais. Donc ça peut na belé au bazar on a sima na biso po ba biso na makambo. Les deux qui m'ont donné la santé. Donc bande ko ça peut na belé pour ba bino Emilia on est là, tout ça on a pour le vraiment Tracy la taille en tout cas merci encore une fois merci voilà mboteno batu kolanda émission na biso bomoni bande na émission trop na suka na est-ce que na fini mutu est-ce que na tongi mutu na fini mutu te na sali musala na ngai o lelo nga na sala toujours pona poto na poto ba fanatique to ngaka poto na poto les meilleurs sites au tout ça vont toujours pola mais bon est-ce que on a kokani nous mon robot jugé botal ba image ba zo appeler meilleur réalisateur Arnaud vous 500 mégapixels ba to bosanité Congo direct ba Junior Kadia avec les meilleurs studios Marcy Media ba bi ba to ba sala kitoko o moni album il y a ndeko na biso frère Olivier et Betamina Marcy Media o moni album il y a frère na biso Clovis et Betamina Marcy Media Yambuta René Basser tout bazobima Sœur Fanny et Betami Aaron ya mon petit frère Junior Kadia au besoin na ba fiche
acheter tous les musiciens chrétiens. Le coup, il y a la musique, il y a musiciens chrétiens, tout est baraté. Acheter tous les musiciens chrétiens dans fiche naïe, il y a mon frère Junior Kadia, a musique album naïe, vous pouvez essayer chance, pirate, vous pirater, boyoka, bosomba, bosepela. Adam de Konabiso, a zutan naïe, a bandi musala, banana moka kisa zalaki, tient na poto, a sani musala naïe. Bosomba, pirate tika, ponzambe, a pas mol bande kowana, a zato inspiration, et on sait mitala, malamu, ponako, c'est pour ça ba nzambe de botiko la émission de rara toujours yangwa a turboaka te son turboaka ambara kuze ma ciseau d'or le meilleur coiffeur venanga arobito gatona pour la midi na bosanité tsika ozali ba mbote to émission yango wana bolandi sukanango esili mbote toujours na batnyo so BBC mama jumelle motema yemele tsika ozali ba mbote na équipe tout ya wingi 4x4 wingi musica wingi maison mère Génération Wenge, bonne chance, vous qui êtes toujours du bosso, nous savons ça, maman là. Bye bye, nous t'aimons, facile, belle, facile, donc vous. www.potonapoto 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 www.potonapoto